zoloba biso li solo ya porte-parole de l'opposition toza kunate parce que ce qui te ponie, cela veut dire toza ko légitimer pouvoir ya président Félix Tshisekedi. Le cardinal Ambongo tant que ça la présentation qu'on a en Italie à l'obaki nini côté pouvoir le président Félix s'est excusé à Tindi Moutaye ko représenter yi. Ce qu'on a c'est Sanga dans le Grand Kassai, il pèse. Mais bien nous qui voit ta lobby bandun. Yo lobby oza bandun. Vous êtes lobby bandun. Donc botika ni kaka le loko ndé bozo le banakat, ça n'ira pas. Henri Lokondo c'était le seul qui donnait de grandes propositions pour la sauver Mboka mais oyo bazaki ko torpiller na FCC. Talaka ndé ba pekisa qui est azala candidat à l'Assemblée nationale. Mais pour nous par rapport à Baoyo, Yamine Nebazala Makamo Ebele Basale Amabe, et Wanga, c'est quelqu'un qui est vierge dans le dossier. Avant de commencer, rassurez-vous que vous vous êtes déjà abonné à notre chaîne Kadiombo TV. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications et de commenter nos vidéos. Merci. Papa, maman, au Fandi na Royaume-Uni, topé aux Zalandeko na Londres. Pesae Sango y agence de fret, yaba professionnel. Yango Oyo avec des diplômes universitaires y a Royaume-Uni. Na Kinshasa, toza sur quartier Kimbangu, croisement Elengesa, Makanzu na rez-de-chaussée, y a immeuble Jimbo, commune ya Kalamu. Van eza koya na ndaku na yo na Angleterre, pona kozwa biloko, kotinda na Kinshasa, kolina yo ya lolenge nyonso. Olingi otinda nini? Motuka, carton, vélo, biloko ya kolia tope biloko ya ndako mobimba komi tungisa te. Kafrex otindi miliki e komi pe bameli. Yo ozana nord to sud de Angleterre, benga biso na ba numéro oyo 00 44 747 48 01 087 00 44 74 66 43 67 59. Kafrex eza na Angleterre ti na Écosse. Kafrex et Salakapé fret aérienne. Avec plus de 15 ans dans le business, Bokozala de cité. Pour plus d'infos, visitez notre site web www.kafrex.com. Kafrex, au-delà de la satisfaction. Voilà, Tolobi Lisusu, merci Nabatonyonso. Spécialement, Namutumoko Aoutaki Kwede Biso na partie matérielle, mais c'est Perrin Tumba. En tout cas, c'est ça. Na monique au Congolais, comme vous avez conscience, c'est que ce que tu me dis ici, sur mon côté, tu as aider biso azate. Tu as qui bel et bien matériel wana, Perrin Tumba. Tu as yango et puis tu as salé la yango. Ba mususu, vous pouvez imiter comme Perrin Tumba l'a fait. Tant que matériel les autres bakisama, tu as vu sala musala ndenge bino bolingaka. En tout cas, merci beaucoup. Nandenge, caméra est komaki, micro est komaki, biloko nyonso komaki, ya sika na sachet, Perrin Tumba et sika ozali, merci mingi. Voilà. Awa, toutaki kolanda, na makambo etali porte-parole ya opposition, tolobi nani akozala porte-parole ya opposition. Est-ce que Eza Katumbi Moïse? Est-ce que Eza Mbemba Gombo? Est-ce que Eza Fayulu Madidi? Nani akozala kuna? Olivier Kamitatu? Pierre Lumbi? Muzitu? Na nkombo na yakati nde na yebaka te. Nani akozala porte-parole ya opposition? Nde analyse na biso ya lelo. Eloko ya liboso na lingi naloba nalandi déclaration ya Kivwata
maître avocat qui voit ta azoloba biso le solo ya porte-parole opposition toza kunate parce que ce qui te ponie cela veut dire toza ko légitimer pouvoir ya président Félix Tshisekedi. Moi je dis en tout cas nakanisaka kaka film tolandaka na ba télévision eza na distraction na yeba raté que ba toupé scientifique ba ko proposer biso distraction. Est-ce que vraiment Steve a réfléchir? Steve croit que hier Mouzito n'a failli le légitimer pouvoir na Congo. Mais le peuple qui se reconnaît na kati président Félix, pour na bango, non. Professeur Matungulu, Oyo, à reconnaître, il n'y a que Steve qui voit na Mouzito, na Fayulu, bango de bazo monangote. Mais Mbemba Gombo était allé Bayambaka na président Félix a on a Kinshasa. Tango akendeki ko na ndako privé to akendeki na bureau. Akendeki na bureau. Tango akendeki na bureau parce que yebi ke mokonzi wana. Bandi konanga. Tout le kata ba imagine to la kisabino que parfois distraction na bino comme mabe. Ba pays yon se sika pas Félix azoko kene ba ocha tapis rouge. Na mingina tche entretien entre le président Félix et Poutine. Président Poutine. Tani ni fayulu akokoma kuna. Parce que ce qui est kuna banda d'abord ko samba na immigration. Service on ko sambi saye ko sala nini après ce qui est kuna akofanda na hotel moko boye akotala kaka ndenge Kremlin ezali pe azongi. Et c'est celui-là que vous pensez que à partir de lui vous allez légitimer un pouvoir. Franchement, vous êtes sérieux? Tango Moïse Katumbi na discours ya zolo ba président Félix Kunga Kumanza ba gros ba poids lourd. Fayulu ne pèse pas s'il vous plaît. Parce que baganyaka na élection na ndeko Eliezer na Lukunga. Il ne pèse pas. Azalaki kosala ki vantar na kati ya ba combattant na militant ya MLC na ensemble plateforme ensemble. Tango batuna bendi batuna bango asuka ki na kaluka et puis aye kosuka na bakala. Vous pouvez imaginer ce que vous avez vidéo nyonso ya Fayulu zo tandango na ya Mouzito na ni na bino bakivuata bino koza koloba. Est-ce qu'on peut vous prendre au sérieux? Ba contradiction et bozala kanango, est-ce qu'on peut vous prendre au sérieux? Tango yo oza juriste, oza avocat. Loko ba bengi porte-parole de l'opposition, eza constitutionnel. Pour que ezala, on n'a pas besoin de vous. Ce n'est pas un groupe de gens qui va dire oh, et ozalate. C'est pas vous. Ah non. Bon, quand on dossier ba mapango zai belé bokende ko défendre yango. C'est un conseil. Le problème, il nous revient à nous Congolais de savoir on va élire qui, on va choisir qui. C'est-à-dire, ce sont les opposants qui se mettent ensemble et qui choisissent un seul qui va les représenter. Beaucoup ça, peut-être vote qu'on n'est pas nabino moko ou bien consensus moko. Steve qui vote. Les députés, oyo ya lamuka, bazaba opposant à l'Assemblée nationale, na Sénat. Vous allez légitimer quoi? Le cardinal Ambongo, tant que c'est la présentation qu'on a en Italie, à l'Obakinini, côté au pouvoir, le président Félix s'est excusé à Tindi Moutaï qu'on représentait hier. Madame Janine Babunda.
Akei côté opposition à lobby, Fayulu, atangi mutaliboso, aza opposant. Fayulu azanga ki moyen kofinga, pour Fayulu alobaka bêtise contre pasteur à Philadelphie, le fait d'avoir appelé le président Félix, président de la République, Yakato Sabela pour la présidente de la République, il a dit des bêtises. Il n'a pas réussi à dire des bêtises envers Mbongo, le cardinal, qu'il a présenté Père Atie le Boko Likolo, opposant. Fayulu n'a pas dit non. Parce qu'il sait, il est maintenant opposant. Il le sait. Ce n'est pas ton passage à la télé qui voit que ça va changer. Oh, c'est tout ça, il faut légitimer. Non, Bozako Banga, parce que Fayulu ne pèse pas comme Katumbi, Fayulu ne pèse pas comme Mbemba, Fayulu ne pèse pas comme Muzito, Fayulu ne pèse pas comme quiconque. Fayulu même à qui vous gagnez à Francis Kalombote. Alors, c'est un conseil, c'est une question. Ce qui comme il développer le côté et la personnalité le côté pays et côté molati. Ça vous savez bien que même pas comparer n'a fallu lutter même baza munene. Na zo sikoyo. Na me koki kozala porte-parole. Surtout monsieur Mbemba Jean-Pierre au départ azalaki rebelle bien sûr à Kangaki Équateur na parti munene ya Kisangani agéraki comme président ya parti wana agéraki banque agéraki ba régie financière nyonso agéraki armée police nyonso zaki wana zaki aye et il est devenu vice-président de la République na mboka oyo Mbemba et puis il y a la parti politique na ya sala ki wana ya MLC eza parti politique munene eza partout au Congo. Et puis, awa outaki prison a commis candidat ba invalidé mais tango akitaki na Équateur foule yaki a sali meeting. Aki Kisangani foule ye a sali meeting. C'est-à-dire aza capable ya kolobana batu bayoki. Wane za Mbemba toche pembeni. Moïse Katumbi a Mazembe pesa lo kumu ebele ayeko yeba na makasi pour la équipe ya Mazembe. Mazembe c'est la deuxième équipe en Afrique na niveau à titre. Moïse ayeko koma gouverneur ya Katanga ayeko yeba na lisusu parce que Moïse azaki na meeting soki ya bengi batu bakoya ebele bayeko yokaye. Moïse ayeko sala que azu batu na Kinshasa facilement o bakota ki na ensemble lelo azo sala tourner batu bazoya azo solana bango à travers des provinces. Donc, Tozu Moïse Katumbi Toche Pembe. Lorsque Toyoko Zoua Muzito, avant comme candidat président de la République, Muzito tango azalaki kosala tour na Bandundu, azokende na Kasai, azalaki ko sangisa bato ebele, peut-être abomi bato wana lelo de fait ya kobundisa Félix. Mais ce qui a arrangé, akoko zongela azana bato bakolanda ye Muzito. Mais Fayulu lutter, pardon. Parce que si dit moko azatana député te. Selon ba propos toza koyoka, batu ya ensemble bazali na ba gros poisson ebele. Pierre Lumbi azalwa. Kamitatu azawana. Moïse Katumbi azawana. Denis Sanga azawana. Claude Luba azawana. Soto zu batuana. Naba Ewanga bazana kati c'est que batuana bazo peser, c'est très important. Surtout que côté Mbemba zali yé moko apezaka d'abord makasi et puis ça na bato yo bayibi pe ko lokola bazaiba bazakuna na kati ba fidèle babala bazakuna na kati azana bambonzo ambonzi bazana kati azape na ba MLC implanté partout, c'est que il pèse. Ce que na se sanga dans le Grand Kassai, il pèse. Ici à Kinshasa, il pèse parce que c'est un génie, c'est une tête.
Fayulu oyaki kobima neti mutu ya makasi à travers batu ya batu eza lokola bapeshe mutuka otambola nango en rodage okomi kotiela yango idée ke eza ya yo tango rodage esili mokolo mutuka récupéré ozongi na vélo. Aujourd'hui vous ne Fayulu okoki ko rassembler batu 1000 te. Ça c'est clair. Et puis otikali na un groupe tribal. Et kotambola te. Il faut longwa na eloko wana. Tala Matungulu akomo ko solo na bikolo nyonso na ba tribu nyonso. C'est ça un homme d'état. Mais bino bozala ki voit ta lobby bandundu. Yo lobby oza ya bandundu. Muzito lobby bandundu. Donc botikani kaka na eloko wana nde bozolo baloba kat, ça n'ira pas. Alors biso tolingi to proposer bino ngambo kuna ya opposition ya kebo solo la très bien boza na porte-parole et raté tendenge rataki na période Kabila zaki chef de l'État. Pourquoi? Parce que batu ya Kabila bazaki ko corrompre batu po bakoma bango ba chef ndengana. Rappelez-vous le dernier en date zaki Tshibala. Et compliqué ki makasa opposition moyen etele mais zaki difficile. Boya ko yeba lisusu trouble et kotaki le fait que Kabila ayambaki l'ingénieur il y a eu des pères ingénieurs à Matata Alinga qui va le premier ministre Moubaki Valentin Moubaki tango Kabila ayambaki nde yeko sala que relation et yeko kufa na kati ya IDPS. Mais maintenant là bino kana bino possibilité wana ya corrompre bino et côté là qui bino lokola ba corrompre que les ba député ya IDPS na makambo ko na ba sénateur parce que la mukande le kisi ba gouverneur rebelle côté FCC to yebi que FCC a ça la corruption pas na bino. Mais vous pouvez oublier ça, vous mettez ensemble pour choisir. Maintenant biso tozolo baboy so bolingi bino ba opposition bino nyonso na population bopo na mutu na batu nyonso toza kotanga awa biso to proposer boko na audit wana ezala que botala candidat tel azalaka chef bona boye asala nini na ki chef na ye a détournaki bokomi aibaki bokomi abomaki bokomi yango asalaki bona bokomi comme ça bobanda ko éliminer de l'intérieur. Batunio so bazana ba problème. Il a beaucoup de dossiers. Et puis il n'a pas bien géré. Ça c'est clair. Il y avait un semblant de gestion, batoza ko confondre ma zemena gestion. S'il avait bien géré Katanga Elinga qui est à la likolo lelo oyo parce que c'est la province la plus riche en ressources. So Zimbemba espace union so ya dirigeant qui Équateur na parti qui sangani, il avait encore mal géré. Et aujourd'hui, ils ont un problème parce qu'ils ont un procès dans la famille pour la gestion. So to landi de près. Beaucoup talent Mbemba na Katumbi. Nani akoki selon mabe asala kokotika. Mais proposition ganazanango, c'est bien de choisir quelqu'un qui n'est pas trempé dans les magouilles, qui n'a pas été trempé dans biloko nyonso pamba oyo. So to landi de près, Fayulu est éliminé, Mbemba est éliminé, Katumbi est éliminé. Olivier, non, Olivier a une forte personnalité. Alors, le français bien ici, mais ce n'est pas un grand politicien. Le porte-parole, quelqu'un capable, il a reporté la voix de l'opposition face au pouvoir. Moi, je trouve, Nazana, Bakombo ya Batumi Satu, mais tout le monde a analysé. Bertrand Ewanga, a sala musala wana. Mais il n'est pas trop ouvert. Vous voyez? Si bien qu'il a travaillé avec caméra et tout le reste, mais il n'est pas, on ne sait pas. Mais pour nous, par rapport à Yamine, Ewanga, c'est quelqu'un qui est vierge dans le dossier. Il n'a pas été trempé dans les magouilles, il n'a pas été dans les assassinats, il n'a pas été dans les détournements. Non.
Denis Sanga. Et puis, Henri Lokondo. Maintenant, le problème d'Henri Lokondo, c'est que Henri Lokondo, c'était le seul qui donnait de grandes propositions pour sauver Mboka, mais il y a un torpillé dans la FCC. Il y a un candidat dans l'Assemblée nationale. Mais ce qui m'étonne chez lui, ce qui me déçoit, c'est lui. Et c'est que, est-ce qu'il n'est pas là pour l'argent? Pourquoi il est toujours là? Pourquoi il ne pouvait pas se détacher, être dans l'opposition et être un ressortissant de l'espace grand Équateur à briguer mandat oyekoya kuna soki élection yé à la candidat président parce qu'il a de belles idées, il sait analyser les choses. FCC. Alors si parfois les Français disent ce qui se ressemble s'assemble, et si il peut être porte-parole, mais comme il est adepte de l'FCC et il ne fait pas partie de l'FCC malgré ma belle FCC, en tout cas on l'élimine. Nandeng Batika Liberté Wanga na Denis Sanga, moi je propose, eza loité, Denis Sanga, Ayebi Koloba, Azana notion, c'est quelqu'un qui sait même, regardez même ma proposition pour que la République change, pour que la Constitution soit touchée, parce que la Constitution est en Angola, basalaka yango juste pour Kabila. Les loyo, ils ont compliqué Kabila yemoko vie, tango alongwe. Parce que l'article 220 qui était verrouillé, et il y a que les lois se retrouvaient les bandes, les lois quand la Constitution, ils ont ça et comme une béli à minomi balé, ils ont kataillé les lois. Ne pas chercher un porte-parole de l'opposition. Ne pensez pas que vous détruisez Félix. Au contraire, et que aider Félix Makache parce qu'il n'y aura personne pour les secouer. Cherchez un vent nouveau. Bato nyonso totangi tangi o Katumbi o Pierre Lumbi o Bambemba o banini mutu moko te aleka porte-parole bozwa mwa noyo Denis Sanga. C'est notre proposition. À prendre ou à laisser. Parce que Francis Kalombo, il a Aza Koloba, vraiment, il parle de la politique, il est arrivé à écrire et publier, mais Azana nous a ancrage. Il ne peut pas rassembler des gens, lui. Lui, c'est un garçon qui peut accompagner d'autres. De telle sorte que son Bazu Denis Sanga a commis porte-parole, il peut faire une équipe où il est accompagné. Na batuloko la bambonze Francis Kalombo, on cherche les Jacquin Dala, on met là dedans, les Zer Ntambwe, équipe moko ya ba jeune, oyo bayebi ko tenir terrain. Wana sikoyo bakozala l'interface ya pouvoir. Parce que le président Félix l'a demandé élevé de tout cœur pour que la République marche normalement. Mais qu'on zonge na bato y na sali analyse et ça perd y temps. Pourquoi? Moïse est un homme d'affaires, Mbemba est un homme d'affaires, Fayulu c'est un commerçant, Mouzitou c'est un affairiste. Bonjour bato yo vent nouveau, makambo yokende liboso. En tout cas, merci pour nakoyoka biso. Bossa abonné encore makasi papa, bossa la biso plaisir tokota avant décembre si le taux à 30 000 abonnés. Papa, maman, au Fandi na Royaume-Uni, topé aux Zalandeko na Londres. Pesae Sango y agence de prêtres, yaba professionnel. Yango Oyo avec des diplômes universitaires y a Royaume-Uni. Na Kinshasa, toza sur quartier Kimbangu, croisement Elengesa, Makanzu na rez-de-chaussée, y a immeuble Jimbo, commune ya Kalamu. Van eza koya na ndaku na yo na Angleterre, pona kozwa biloko, kotinda na Kinshasa, kolina yo ya lolenge nyonso. Olingi otinda nini? Motuka, carton, vélo, biloko ya kolia tope biloko ya ndako mobimba komi tungisa te. Kafrex otindi miliki e komi peba meli. Yo ozana nord to sud de Angleterre, benga biso na ba numéro oyo 00 44 747 48 01 087 00 44 74 66 43 67 59. Kafrex eza na Angleterre ti na Écosse.
Cafrex et Salakapé Fret Aérienne. Avec plus de 15 ans dans le business, Bokozala de cité. Pour plus d'infos, visitez notre site web www.cafrex.com. Cafrex, au-delà de la satisfaction.